moleka lelo to ya mieux sur na émission na biso ozana ba makambo ebele ya koloba OK oloba ki na émission ya la fois passée concernant témoignage na yo na ngana tuno est-ce que témoignage ne to lobi ki délivrance na yo et simba ki na to zaka na ba ni ba esprit ebimela comment kambo oloba ki pona ba puto trésor pona tade concernant moi sur akufara studio ballon d'or pona puto trésor tade ya otikelo ba kaleson bilo rebelé olobara si témoignage wana eza nango ya lukuta gimoleka oloba ki la fois passée non nous a délivré bisiko wuta pasteur wale ça échoué patati boina boye ce que yebisa biso nan na bengo nan frère Gimoleka to magicien Gimoleka bien concernant témoignage na ngai on a lobaki ezalaki juste témoignage il y a un an il y a passé wale ça mais témoignage na ngai moko Gimoleka nanu na lobi yango te. Bon, le code. Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Sera sauvé. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Beaucoup se disent prophètes, en réalité ne le sont pas. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi. Tu n'étais pas découragé, mais tu m'aimes plus comme avant. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger des fruits de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso bozali connecté bozola na biso na meilleur site na bino la voix céleste nzela Lola esika bonzambe kitara na loyemo na maloba na misala bien aimé bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya loba kenzama boto kwaye isusu wapi. Un grand merci na cameraman na Arnaud Kamambe na assistant ya Rebecca Nyezi. La journaliste très compétente. La question Motesi Kazali. En tout cas, bonzambe lolo bien aimé dans les signes Eko Kitawaki. Problème yango deuxième soin. Il y a Gimoleka ou comment Mama Kamaye Sukoye Bisabiso. Ba verso musos oye azol benganke ba vrai verso bien aimé dans les seigneurs. Les autres restaurations na Gimoleka oyazawana akoloba pona mboyoka te bien aimé. Dans le ciel qui tourne ma casse coleka qui sera sauvé. Et puis combien dans l'homme de Simangolo toujours qui sera sauvé. Pe na filo mukwaya motema bivin c'est de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston la pasteur fait la missia la bouche autorisée de l'Éternel na Maziri que na pasteur Joël Longo motema maman na biso Esther Longo na Londres et na maman na biso maman Malamu maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs et tozali na Gimoleka boni papa Malamu papa na ba makambo ba zola mambo te
Bonjour. Ok, bonjour à sœur, à frère, mbote na bino vraiment mbote na bonzambe. Ok, bama kambodoba qui l'a fait passer. Maintenant nous a délivré bisiko wuta pasteur Wale ça échoué patati boina boye. Parce que yebisa biso nan na bengo nan. Frère Guy Moleka to magicien Guy Moleka. Bien ma frère Guy Moleka. Ah ok, frère Guy Moleka. Le retour ya mieux sur la émission na biso, ozana ba makambo ebele ya koloba, OK koloba ki na émission ya la fois passée concernant témoignage na yo, na ngana tuno, est-ce que témoignage ne to le biki délivrance na yo et simba ki na to zaka na ba ni ba esprit e bimela ro, comment kamolo ba ki pona ba puto trésor, pona tade concernant moi sur akufara studio ballon d'or pona puto trésor tade ya otikelo ba kaleson bilo rebelé o bara si témoignage wana eza nango ya lokuta Guy Moleka ezaka pona opesaka pasteur lokumu alors on est vraiment métallique pasteur ah bon tant on ça témoignage wana na ba au moins Guy Moleka ba yebi Guy Moleka ba olanda Guy Moleka Guy Moleka za muto yo ayebi lokuta te Guy Moleka aza mutu ya vérité Guy Moleka linga moyibi te parce que bato avana Guy Moleka so tuni bango ba yebisa Guy Moleka za mutu moko avana ka kimia ye moko alinga mingi logique eza comportement ya Guy Moleka c'est-à-dire que tant on a témoigné qui makambo ya Suzy Ballon d'Or c'était vrai tant on a témoigné makambo ya Tade c'était vrai ce sont eza mama solo na témoigné makambo ya Trésor pour tout eza vrai parce que omoni mobali yo vandi mwasi moko zio yebita tambola ekokuta na ngai na senge ba condition na ngai asali o ezali tant comme na ngonga na ngai ya ko repentir nzamba lobite tika makambo oyo na tika yango na repentir na lobi yango pona nini pona ke bino pe bandeko wana boluka koyeba bo nzambi na lobi yango pona sentiment te ya ngai na lobi yango pona lokumu ya passé wale sate mais na lobi yango pona lobiko na bino na tanga kombo ya Suzy Ballon d'Or eza ya solo na tanga kombo ya Tade eza ya solo Tade na esa ko ki ostar album te neloko wana na yero bandela te mais na esa ko nga bi o renye te ndeka na bi beso o boyi ngo finga passé walesa ozongo odinda passé nga na ile message eza passé walesa te mais yo sa kerere o genda ko finga no mutabatu mambo ta ki ete na tanga kombo ya solo Trésor pour tout ezaki vrai yo vandi na yo mais moi sinde mutayaki na kaleso wana na vivre na Trésor pour tout ayena photo na yo ayena nini na ye eza ndenge mwasi ayaki pa na ngai donc ce sont des témoignages na luti ko na lobaki na ba liboso que ba témoignage na nga na pese pas passer walesa eza na mascara ata mokoti ba témoignage na nga nyoso ezalaki ba témoignage ya vrai donc eloko kaka oyo et kei malamu te ezalaka délivrance ya Guy Moleka nde esimba te Guy Moleka nde esimba te ok papa concernant ce côté eloko omoni na bika bo vérité na bo vérité eza nini soko mate pa ya passé walesa ok kokuta basala nzambe bazali kuna o baza na intercession donc ce sont des passeurs o ba na nguya moko impossible mais ba passer wana sikoyo na bato bazali proche ya passer walesa bayoka na ati kune pa passer walesa za ba équipe na équipe eza équipe na équipe bayoka na ati bazo ba okuna ba osa bonzambe bo solo o baza na délivrance bango baza ba piakanere ba o baza siko ota walesa o baza ota papa walesa batasongi songi lokwa ba mania baza bato moka ke pona ko memela ka passer makambo ya mabe eloko eze pa passer walesa za nini ye moko ayebite a vérifier yango okuta basala ba WhatsApp na kombo ya walesa basala ba Facebook na kombo ya walesa bato baza kolia mbongo na sima ya kombo na yo même na kombo na ngape baliaki se passé walesa so yebite balie mbongo ebele na kombo na kuna kanda pe balie mbongo ebele na kombo na ngamu na témoignaki fena lia mbongo na ngai po eza vrai mbongo ona za yango za ya faux bazolia mbongo na sima na yo bato baza sima na yo basala ba Facebook basala ba WhatsApp na kombo na yo mais défaut moko ya mo passer au sala bureau tika système ya
okuti mosala nzambe ya zosala epa na yo aosala mpe pa na ota osala epa nzambe aosala epa nzambe yo okuti na likambo mosongolo pakala nzoto epengwaka ozwa paster tata monene na mwasi na bana obengi ye liboso orevese ye obengani ye paster eza esprit ya homme de Dieu te biro na wana kazosala yango ntina na yango ezani po biro ezali place likambo ezolekana soki esimbi te bakoti na biro basali réunion mais biro no nayebi te ezalaka ya nini likambo nyonso okobenga mutu na chere okopwata mutu na chere yango ezopesa siko privilège ya koluka nini bapirate oyo na bafacebook bapirate oyo na bawhatsapp yeba yango bien ke eza na bato bayimita mongongo na yo base walesa bato bayimita mongongo na yo baza koimite mongongo na yo bazopesa bato numero ya telefone ya yo basere abengi libanda ya mboka akobenga mutu wana ayambi asali paser na ko meme nga bena koimite voix na yo mais na trichaka te bazoimite voix na yo mutu akobenga basali mutu wana priere atinda action de grâce na ye tout konso bato wa bakei kozwa mbongo wana na kombo na yo sikoyo eza babilo na mona yango live nde na moni yango mona yango mona ondire ke net bonzambe kotango eza te ondire bapasser yango baza na profit moko boye yango eloko na sengi no papa na ngai Claude Kabuni Walesa contrôler bato wana otie peme na yo et surtout ta bato baya peme no babala te bapasser no nyonso baya peme na yo bana basi te omwe mutu azanga mwasi azalaka na maîtrise te azalaka na maîtrise te po moi mutu aza na mwasi akozala problème oyo elekani azoki na ndako ayesi mama no mama ta problème ezolekana boyeboye mama akoyesa ye te ta likambo eza boye range yango boye range yango range yango boye range yango boye mais bapasser na yo babala te bazotambusa sikoyo bonzambe moko boye ya kiyanke donc tozo tozokoma wana pembeni na yo passer bango bazotia yango na ndenge ya kiyanke oyo nazopesa lokola message nga azopesa yo contrôler bato et surtout mania natangeli yo asala onini ozo surtout mania mais sinon baboye esi apote mania ndenge azala mais aza mutu na yo aza na bizeli malamu te na kati asala de lever mania asola na mutu te asola na mutu te eza jalousie parce que aza proche ya Walesa bran na ye ou comment te aza bilobaloba apesa moninga conseil te balobi oyo atondisami nango apesa oyo aza faible mania so amoni on erreur ye akimi mbango akesa passe po azwa lokumu ye apesa mutu conseil te epuis akobengo na telefone ondire mutu azolinga esolika moko boye oyo azopiége yo mpo abakisa maloba susu ya mabe mpo apesa na rapport abi ozala na besheke eloko mosusu na ngai kobakisa epa paster Walesa paster ezala prudent ezala vigilant omona yo obimisi 50-100 dollars opesi bopesa frère wana futa transport to atia carburant omoi bato opesa mbongo akochange yango apesa mutu 10 000 francs na 100 dollars wana apesa oyo pena 10 000 akopesa yango pena non paster habito bima pena apesa transport accompagne otina coin ya paster Walesa simaisononsi wana ser moko boye aki asali monnaie biso mpe bato oyo tosi tocomprena monde na mosika na otaka ke no fe yango wana pa apele bachange yango ekomi 15-10 000 eye epa na nga bon eza makambo te ke oyo ya basyndicaliste mpona réclame yango mais eza makambo aosala epa paster Walesa yango wana bazolia nde bato donc paster akopesa motu mbongo bazwi mbongo wana balie yango paster abizwa 20 dollars opesa ndeko afuta transport bazwi 20 dollars na bazwi yango bachange yango donc mutu wako mbongo ekoya maboko na ye akomanie bino na ndenge moko boye paster ozalaki diba sikoyo je bakosala ndenge nini ntango paster asala libere yo sikoyo bakocreye lo moko badise paster Walesa bakota sikoyo visitere mosusu ntango visitere wana akoti leta paster aza sikoyo na akei ya koyamba visitere wana babimiso mamo libanda ntango yo ozobima yo okomona échange na yo omoi bene ezalaki 100 mozwi 10 000 francs susi wana esuki kaka na motema na moko yango nga mpe na oyebisa bandeko oyo bakutaka makambo wana vraiment vérité na yango yango oyo donc napesa yango vérité donc
papa contrôler loko wana entourage na yo zo bebisa makambo no belé entourage yo ça m'a belé donc donc côté entourage ya wale ça m'a nazo ni mamolo baté ngai na ko kosela omoni passer peut-être ozo wa bon parce que longwe na okuna ya ndo ko bebisa na longwe te yo za si na mamolo bio oh ngana okene église lo bane bango bana sasko esprit na bango na obengana na bato wana meto ngana ye kiti ebengana ngate église ko bengana ngate na ye na koti na ozi atimu ko passer nzamba watinde na ngao ya frère osomo côté église bo bandi mikara bango mo pasteur était bandi mikara ko manquer papa la ba betu pe ba tumio daina jisende ko na ngai au moins lo bango siko na otomona siko na christianisme boza ba chrétienté boza ne ba fanatique ya ba pasteur parce que tu peux voir une personne à epem liboso église a fini na Jésus a pasoli Bible a sali elingi mutema na ye omona mutalo bane azate mais là otangaka omoni passer na bango papa omoni oyokola otumoli ndako ya bébé c'est boza bandimi ya Jésus to ya pasteur nde lokwa bandeko na botika tana komela na Facebook to tiko komesa ba passer basala nzambe to kom basala nzambe to koma kokumisa bango nzambe baza basala nzambe to longwa système ya komisa mosala nzambe lokola nzambe to adora ba lokola nzambe so na komela bino loko wana biso moto komisa ba pasteur ba pasteur ba astrologue biso moto komisa ba psychologue pourtant yo na kawana obetele lisolo wana ya meli yango abeta prophétie na pa mutu mususu e simba poto legana biso tuka kamoko kamoto legana nango eza ne Calvin olegaka na fiancé eti akubala akuta pela ba déception basi nde mo benga na olegana to legana na kamoko to kesa nde bilongi mais mitema ya mutu na mutu na ndenge nango ça dit que likambu nyoso oyo ezalaki pa ya ndeko moko boye yango nazolo bake totika bakambu ya kokomisaka basali ya nzambe lokola nzambe gloire ya nzambe tozongisa yango epai ya nzambe biso mo tozokomisa basala nzambe nzambe bazana bango banzambe te bomwa bapasser wana na vai na bango baele biloko balia badame na ye aprie te yesu amonake no na vai na gimoleka azotala ngai nga na osala lix na pale na nga na otide yo po nga monde na utaki na yebi keso na yambi client pa prière mambo esalami mais passer baele odamazi odame osambeli te nga sikoyo nazo exemple nini passer olamuki na ntongo okoti na voiture mama koprêcher oprie te nga nazo exemple nini passer banano yamanga shio te topria eza yo passer walesa yebisa un jour oyamanga epa na yo obi tongunza bana tosambela na tosambela te alors nazoyeba te bosambela l'air nini l'air nini bosamelaka mpo bokoyebisa biso nazolala te nga nazawa nasambela mpola mino l'air nini baeglise na bino botia yango baroyaume bana na bino baodirige bapaster epuis bino mpe bapaster oyo yanga wana bandeko na nga vraiment ntango oza na eloko ya nzambe okende eglize moko balingi bamanye yo mwana nzambe bamanyaka ye te kende nzambe akosala mpo na yo ofandika esika moko bamanye yo batie lo fonction balongolo fonction bazongisa epuis fonction baotia yo administratif moko oral baosala yo baadministratif moko oral verbalement comme ça gimoleka lelo yo komi nani chef ya nini ya sensibilisation nga sala conversation administrative onome nga ka ndenge na munoko po longola nga pe na munoko yango balongola no na munoko banome na munoko senga document administratif soki document administratif ezali te tika yebisa passer wana to yebisa mokondi wana kosala document po bazotia bino nakotanga bakombo te mais bino bandeko na oloba na bino aboyebi babengi yo liboso deva bandimi baemilie yo babengani yo basuspendre yo bozokoko comprendre eloko te se yo poza na monzambe te pomona nzambe okende neti nga sikoyo namoni ke délivrance ezwami nango te nakeluka na nga passe ya délivrance nazala geri bo bozela ni bandeko na nga nde lelo nazoyesala bino yango wana en plus
elo nakobakisa église eza royaume te. Église soki eza na bafrere oyo bayembaka bayemba bazala librement. Église ezali esika moto aza kosambela mpo azala libre nzambe nde ayebisa ye oyo ezali. Mais soki église ekomi babiloko moko ekomi na bacondition ewana eza lisusu église te. Tosalaka chaîne moko na centre de réveil spirituel ngai nalala nazwa vision wana nzambe azoyebisanga abi gimoleka ça 3 jours olia te mais kende koyebisa yango paster na walesa nakoye pa paster walesa mpo nayebisa ye papa azalaki okipe ere mpe ekoleka ye mwa moke na monaki nayaki makolo nayebisa apotre mania ntango nayebisa apotre mania namoni dimanche papa programme o te église omba toza na chaîne boyeboye donc bazika programme ngai apesaki yango bapesaki yango nga na kamwe ngai mosiko nga nalotaki eloko wana siko mwa mpenza tuna apotre mania eza te apotre mania ye azongeli ngai abinanga non moleka amoni tomoni ke oza na bese eloko ezali te ozokoka soki kovivre te me mutuka ezotungisa yo okoye mutu amakolo transport pasi otambola na mwana oya na église salela biso devi ya alimentation na yo oyo ndenge ezalaki na mabiloko etika tobakisa otia mwana mosala pour ke eyedaka yo osala bonzambe na bolamu nasali devi wana napesa yango apotre mania nde nazoloba ti lelo apotre mania oza nimero na nga telefone soki suite ezali pesanga nakoloba yango na émission ke nazwaki suite nazwa na suite te naye te devi yango ekinda wapi nayebi te soki mpe ezalaka ya yo epuis soki mpe ezalaka ke bomekanga so na moto nzala gimoleka aya kosambela asoma ndaku 5 gimoleka toki bandako etage 5 ya etage gimoleka abandi koconstruire na Kinshasa na 2001 gimoleka ani koconstruire nazalaki trop jeune nani koconstruire gimoleka ntango aye pa paster walesa aza véhiculé gimoleka ntango aye koluka bonzambe aza locataire te mpo omoni bainterprétation bato ekomaka omoni peut-être akendaki kuna azwi eloko te te ngai nakona tonga ndako étage avant quartier o paster walesa avandi ekoma quartier ete obenga yango quartier ya bahandicapé centre des handicapés ntango eza kote wana donc mpanda funa wana donc nga natongi ndako kote eza nanu bakabola yango te donc natonga da ndako avant nayaki centre de réveil mpo na nzala te nayaki centre de réveil mpo na koluka mutuka te nayaki centre de réveil mpo na koluka bonzambe selo bavision de témoignage oyo namonaki bosali na bino nyonso tu mais échec eza kaka na délivrance na ngai esimbi te otonga bandako eza lisusu te naza na bandako na ngai ozongeli vie ya zéro nazongeli vie ya zéro te ndeko nanga ezaka système kaka lokola satan azosala makambo na ye mabe kaka mpo azongisa mopandi na ye me balokataire bafutanga te donc mobulu balokataire tu donc moto azofuta nazoba baolandanga lokataire moko azofuta ata ndako aza te na bakura na bango ekomi ngambo na obanga sinena ya kokata na sedebrie na ndenge nanga moko na mifuteli eza kuna sere moko ya centre de réveil afutelanga mwana mosala sere moko ya centre de réveil andima engagement ya afutelanga domestique $100 chaque fin du mois sere wana en tout cas mbote place ozali na otanga kombono te kuna babengana baya babengano na otanga ko sere vraiment sunganga kaka ndenge wana omoi sano otindela mwana mosala na ngai yango esalaki nga namonana peke patron vraiment sere nzambe apambola oyo ya ebele merci sere kolemba te nayebi ke après émission bato ebele bakoloba n'importe quoi mission bakota boye oyo aza na susi asalisanga oyo mpa boye atiki ne omoni mpo na uti orapele bino ke gimoleka ayaka kosambela azala na bandako gimoleka aya kosambela tanga mikolo oza mpiaka papa okomi piaker wana eza dépassé bando bazolanda biso tokomi na suka gimoleka eloni okoloba na bango concernant témoignage na concernant témoignage na ngai mpo nalobaki ezalaki juste témoignage ya 1 an ya passé walesa mais témoignage na ngai moko gimoleka nano nalobi yango te bon lokola pe biloko wana ebimi na ndako na ngai nde nazosenga basala nzambe ya makasi baya tolongola yango bazwa yango badelivre ngai na bana na ngai na ndako na ngai
place nga na vandi nde bosenga na ngai yango wana nazosenga na bino vraiment soki boza na bonzambe ya solo bosunga ngai mais so boyeka na baimu tozonga kaka epa Alvin boya na bonzambe bosunga ngai parce que onga na pasaka un jour nga pe na prêchaka po na mondo wana nazalaka kuna kala na mondo wana nazalaka roi on a simbaki trône on a dirigeaki bato alors kuna route ezalaki babilo ba condition makasi et puis ya bonzambe namoni condition ezali te atoye kilte après 15 minutes et arrêta nzambe azokondane na ye te nzambe azosalisa nzambe azopesa nazomona vraiment bamiracle ya nzambe meme epa paster walesa namona mpe babilo bamiracle mosusu ya nzambe namoni kuna mosusu mpe na ndimi mosusu mpe na bona ngango mpo na mutu nayebi monde. Ok, merci beaucoup Guy Moleka. Je crois que Banoba Alanda Biso, Toyama Guy Moleka, concernant témoignage naïen, alors que Bete la Biso, pour témoigner sur sa vie, Nenga Bandaki, Naba Mamakuta, Naba Nisalo Asala, Naba Pasteur, ou à travailler, Naba footballeur, Bamameza vraiment ébélé, Toyama prochainement bien aimé dans les seigneurs. Merci Guy, Nagnon Solobi. etalika Guillemoko yende ayekon kabiso pona aloba oyo azali na wana motema donc biso pe tondimi yango te toboya yango te oyo nyonso alobi etali kaka Guy Moleka tokomi na suka ya émission na biso na eloko bakisa alesa salisanga eloko mota kabelanga mongo te nazoyeba na kilte mo ezaka ya mercredi boye parce que alesa asengi Galate 6:6 taba apesi Galate 6:6 nga pe nazali na 2000 francs na maboko nalinaki etia Galate 6 namona bengi Moleka yaka tango na ye asimisinga kitunga wana par rapport avec kitungu eza ya yo nazi kitunga wana nake na vandi na yango ezali na ba franc congolais na kati après tant na vandi mama Angèle aye koya na obi mbongo batela wana ki mama Angèle aye koya na bambongo babiye ba $50 so na kati nango ba $5 so wa sopelinga ba $5 c'est et ça là 200 quelques bouillés, 205 $. Déjà $50 dit. Déjà $205. Mon passé après ça à Galate 600 ans à comptant c'était 300 000 francs congolais. Plus oya maman Angèle a tchara non? $255 et $5. Plus 300 donc c'est-à-dire na ko bandé nini. Mon passé ouais ça fait 5 les 300 000 francs congolais wana et ko za na valeur ya 200. Ah non, 200. $170. Oui. Ouais. Oui. Ça, il a 300 000 francs. Bon, les ambons, plus au moment j'ai la PC que les ambons. Mbongo Giaza Moutou qui célèbre. Et puis Giaza Moutou, il y a Mbongo Toka qui est Bakabelo, il a 300 000 francs. Parce que ça, il y a un peu ça pénalité. Bandimi. Mbongo Bandimi, il y a ça à Galate 6. Bon après si parce que au moins il a matière d'argent et là on a ça va touche asimisa on va touche ba photo ba Josaphat bazwa ba moi ke azimungu et là on appelle le ba problème et le gars m'a belé sambi sanga ma te belé ba publier ngono ba pesi ki mo le ka 1 million 800 ba pesi ki mo le ka 180 000 non le kuta parce que ouais ça sera ko kabela mutu mbongo soit kabelo mongo ebele za $20. Na lobi que c'est passé à kabela mongo passé ouais ça kabela mongo ebele c'était $20. Ça kabela ba mongo ebele. Nazo lobela mutu te nazo ba que so passé ouais ça kabela mongo donc il so que za ebele ezali $20. Na lobi yango na répéter yango ata combien de fois parce que walesa oza koyoka ngai soko kabelanga mbongo ebele okabela ngai $20 mbongo oyo pesa kinga $100 ezaki mbongo onga na kotikela yo action de grâce ya sero apesa ki relation ezande yanga ndo za $100 opesinga $100 ampe tokabola ka na mamani ya $20 nde na bimaki pa naona kei walesa okabelanga mbongo ya ebele so pesinga mbongo epo pesa ngate ezande ko gizo mbongo tia carburant. Alors, tant que vous tapez sur $20 de carburant, tant que vous avez combien de litres parce que alors, on a des bandeko, basi, bandeko, mibali, d'autres, ba sœur, ba frère, vraiment,
soki bolani makambo yo botieki fanatique na kati yango te bonzambe bola na bonzambe ya Jésus Christ boza te ote ponga zaka muta passer tel ote ye lokwa lobeli pona passer boye nga na kolinga lisusu te ozwi lisumu ote gimoleka ya lobi boye te na lobi yango malamu témoignage ya passer wa ça c'était vrai et les kana malamu nyonso eza bien mais nga nde nazwi délivrance te bomona ngo mabete parce que naza na besoin de délivrance vraiment bana nzambe toko continuer ka ndende kwa lobi na témoigner bino ba minene ya makambo Satan o ezali o ke na centre de lever bimate na bimisa yango bokoka ko comprendre ba geste nyonso oyo Satan saka parce qu'à l'époque ya kawana no mami wata bimine école wana ba bima lisusu te na ko expliquer no pourquoi ba bima te ba bima ma bima pe la lolenge nini même na ata ba église boka sokoti kuna ki yo sambela ndoki azokota na ba demo bakota kawana na ko expliquer no ba détail wana ngo ya sima na ba sœur na ba frère na faire voir bino ndenge basambela kanzambe mais bino bokola kisanga nde bonzambe basambela nzambe combien de fois et puis nzambe basambela kana ngongani pe na ngonganini na koyesa bina ngomba la sima tango na osaba témoignage. Merci beaucoup. Merci Guy Moleka bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya bakenzama boto kwa ce soir. Merci bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema, tango ekotika moto te.
bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moni lengwesa masebu tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe